nyonso otopesa tozala na parti puité toyamba artiste nyonso tout compris na bacouturier le roi batila bondo tokoyama esika toza pesa esika on a profité na saluer merci bien accueil toyamba ba boxer ba judoka ba mettre tout oyo basara masano bien toyamba bango et puis toyamba ba politicien toyamba ba combattant donc on a parti puité sans plus tarder le lo ya même artiste venu na mboko ça fait longtemps na mona kala kapesa nga plaisir ya mona ye nasi bo mona ye musika sika ya maison mère musika sika donc la mystique a fourmi to kuta na chose à côté ya merci l'encouragement la pesi sous c'est la Karine Chomba na Bruxelles précisément la as la pesi mbote siko zali la pesi sous ya vesa mobilanzila la pesi mbote na vena la fois que mobilanzila ziko maye la pesi mbote siko zali honorable Noka Gelo Belo pour que le sens Papi Gen mon ami Massa Mangai en tout cas merci beaucoup na senga encore merci nzamba batela biso kaka sans plus tarder na bien invité na ngai na comment musika sika bonjour bonne année te dis moi là à quoi ça sert te dis moi là combo kenda à toi félicitations à combo merci Massa na Papi Gen d'appeler ça combo là te dis moi là avec un neni à quoi ça sert te dis moi là donc à quoi ça sert azala batum susu ke azala te dis moi là il y a moi il faut dire ouais merci ko ba vendre vraiment danger en tout cas combo vraiment l'émission là ça va merci ma continuer ni ba nouvelle en continuer bon la nouvelle d'abord on veut présenter la bonne année de tout balinganga la famille na mobimba na massa tout on va ebinga la bonne année na bino va parler côté Bozali donc en tout cas merci en tout cas la plus aussi merci pour accorder une interview on a gardé pour ça mais dans on soumettre problème en là on dit bien tout qui n'a pas moi vite fait le moins 20 minutes ici là sika il y a 40 artistes qui dans la maison mère les sa biographie d'ailleurs rapidement bon qui est calme lombango biographie d'abord ngaza mwana yolo na beta s'il vous plaît la gamme donc na beta s'il vous plaît la gamme na beta na Lacoste na bashila na ba Didier Mbole ba massa tout to bana bana yolo na beta s'il vous plaît la gamme après ba yolo sikonde qui pas fait na ngo kae vu comment ba lolo mo personnel il fait dans ma dinde yo quand tu vas côté ni mo nazali pe na kimia après wana nde siko toye ko kena ba académie quartier la académie ya salama ina ba 99 biso tu intégré na kimia ba pichu concorde et ba président samba na kimia na ndenge bazali ka ba motu ba somono ba modu ba bamba après biso tu réintégrer siko na ba tontola Eric Mente pichu concorde ngai cheche de bal biso penza ba to chaki pe poids pour que c'est la hôtel na kacho mongina na récupérer bino comme na kisasa pour moi bazali na poto bon mutu récupérer biso pe na kisasa laika ba motu bon mutu a récupérer biso kisasa la point senzet point senzet mobola mutu récupérer biso na vena ya nfumu ko tazali na pese mbote ba mo ba king pour que c'était ba mesi ba tingala na ko to yebika mo mbinga mingezaki point senzet daye na mobola na vena ba Fossé Diata mo directeur na saluer ko tazali bangunde sikoyo to ko sala test et to sala test après ba récupérer sikoyo et batali ba récupérer na biso est-ce qu'on groupe ya basam chintu baye ba moduga baramwa ba lebuka buya so mono sikoyo kotala bia bango fu bazali to bana tourner na ndeto bana tourner na Eric Bamba Bakabuto Fossé Diata wazaki na talanta na talanta boya ko commandé ni pour récupérer talanta ye sikoyo na talanta tadaki directeur à quartier la terre azaki directeur à quartier la terre mais à part ça alaki siko master vena no mo akufa Mose Mozino alaki guitariste ya bimi mbala bete pe balana star vena mo banda question me représenter et vena siko yo asaka bula ya basha ya mo siko a confiaka Fossé Diata baza lokwa ba mi bali ba collaborateur basala album wana ta la temps et album wana ne siko salami à partir wana siko ka na CD wana Fossé Diata siko ayo memela ngo côté na bango ba quartier latin ba récupérer ba massa fille ba kota ouais donc bandima ki ko yamba yo na kata ya academia yamba to zaki papa nga bon guitariste na bon guitariste na bon dans la comme ça raté mais na bon guitariste pour lui déjà maison mère déjà l'orchestre nga kota maison mère kota mututu te to comme place wana na ina yeba nene donc yo voyage na academia te au loin nous on a parté que ça sent que maison mère non biso de la académie na 2000 na 2000 tu là déjà 2000 2001 tu là avant ça il y a fait de 2000 et 2000
orchestre est moi bien orchestre na batte belé ba grand prêtre orchestre ba belé si ko biso lo na ba wisse tout la pega ndemba okumbela mais orchestre déjà ba te belé ya lo wa nyonga 7 mitu ya fi kumbela o manda mu mfu o lege na maele mba o peso lo net biso ko ba mbiaka na ota lo wa niebo eza idéologie na bino o bi ke merci na révélation pour biso net ngai na boulay ka lo wa maison mère mais on que le cas kadine et puis on y a pour toi en tout cas oui même ça là ya on va me marquer mais oui mo lo bi nyoka 7 mitu papa ko be ka l'idée vraiment on est allé pour raisonner et a vu dans la salle Chintu saluer Moduga Baram aussi Somonodols les Bougabouya bon ba bourreau ba wa ba dimsate ba bourreau ba musu so tangia ba dimsate mais na âge to ba masat te ya mona lobi siko ba ba leader yo tani ba leader ou alors raisonner siko biso ba alors raisonner te mon père raisonner ka nani sus bon mo shi pas ça rien te biso mo shi to kota nzira mo ah d'abord kota nzira mo mo shi na kini ala na kini ya to kota to ka papa ko que c'est pendant vite merci. Après Maison Mère. Après Maison Mère, c'est quoi? Maison Mère, on a une l'album Nini. Maison Mère déjà, académie, abiso académie, vous faites un kin. Et vous faites la biso d'un kin. Il y a un moment dans les lots, maman, ça va petit, on va tonton là, il va kin. Académie, vous faites un kin, bah donc il y a été. Bon, on le voit dans le dos, il va son avant pour tout. Biso peut-être qu'il va te lui boulot, tu roules à la tête, il y a un petit, on va petit, on va dans ces petits, on va qui dans la Maison Mère. Il n'y a pas de comme quoi. Il y a qui pas vasé. Akenda musique encore donc azali aza Orléans na PCP moté musique encore na PCP moté siko zali donc impossible c'est na solo na beta très bien oui na PCP moté ouais abeta donc air pichu concorde air soit académie ku finaki na kena na maison mais na ma bien maison mais bon ngam ta bimanga tsi ngamo bien na kena ti série wana faire la chef d'orchestre na kena bien na pala fait obika neza ese ke jomba za banda banini na télé ma pena ozela donc yomo longwa kenda ne oluka faire afoko mana na kenda oluka na fc ndeni ngai fona intégrer tala ba orchestre ko me betra na ba académie nga beteza okufa ba leader esi bazongaki fera ba pa bengi vena sonne pe habiter ya na c'est comme colonne na kota na la samba 28 gars et moninga avec ça bon bien la podium habite au jomo na habite habite na ba ba répéter ba zoyemba gana donc na kota lo kolobo ngai ki na ngala msu bon na fa ba ta ba ngona no tsuntu na ole kana meka ye pe na podium avec ça ba habite au prochain na habite habite maman la course à rapidité on sika la tombe de masala yolo avant qu'il ait gagné mais ça que c'est bon quand même tu passes un moment bien ba souvenir mala on ça va mon artiste les lots to garder comme souvenir musique sika to comme on a yoza grand artiste projet na on a poto eza nini po ande to lobaka o eza cimetière artiste projet na on a poto pour l'instant zo kansani net juste que journaliste projet bien poto kansani tengam na yamio ngo papi kala manga grâce mbisi la peso mote na biki to sa eloko mukolo grâce mbisi ya mangai papa non moni muta pesa discours na poto ya cimetière musicien akosa net micro basala wana micro aussi me basala wana non tout non pour l'instant maintenant tu ne poto ya cimetière musicien on a tu ne micro to simbi basala wana na ça la prend ya ba téléspectateur wana na biso na te muta pesa discours wana yo pesa projet na wana te muta pesa discours wana kosa mutabeta discours wana kosa ne toza boye na lelo mokila lelo kosa la nzembo na soin bien atola grand point de nan no aussi son ka la sima kanda ko le to pas vetila le to yene makadera aussi c'est bien musique na lobby net courant na kin beaucoup c'est la 220 volts et puis sur les tout ça c'est un 5 c'est au ça mixage de donc pour la cimetière bon so la cimetière c'est mon temps pas cause on a raison pour moi on chanter ba mona déclin pour ma mettre na guitare nga mettre na pour moi on chanter obi na vana père mon avani ni na ota ba chanter mususu au moins lemsu ayemba côté ba bali ba taba dire wana si ko conseil yo pesa bango etaki ba grand artiste ba beta ba Zénith Olympia conseil yo pesa c'est pas pour moi na moment conseil ko ça ti bon na za bien na conseil ya makasa pesa te et là on va se bonga ga moni surtout artiste congolais to yaga France mutu tunde ba beta wana ba biki to na Zénith to na Olympia to na Bercy soki lelo lemsu ba frère ba beta côté ba tumba bataba wana bon on a un conseil na pesa bonga baluka basa banzembo ba fancer musique ko beta wana eza na ngoma bete mais bata la côté oyo bango utaki bon
kobeta wana mpona nga na moni yango bango moko process bango lobela bango mais mpona nga baluka mpena basala banzembo basala bacrea sika basala barythme ya sika mpo baavance musique kobeta wana ezango kaka neti bakobeta na balacrèche na kota victoire wana yaka ndenge moko omoni lelo moninga moni nzembo nepasi nzembo ya fabrication ezobeta ngo na ngana mpo bato balebata ozoyende musique te basala banzembo basala baevre bien pour toi avancer musique wana mais mpona nga bo abunda kaka donc namoni quelque part opesi manda chaque de raison mpo manda chaque atelemela bango balakala yakotika kobeta banzembo na bango bango basala banzembo na bango bino na poto ezobetela yango manda chaque atelemela makambo wana quelque part ala raison bon nga natala manda chaque te mais soki aloba ebongo aza na raison aza na raison mpo moni moto oyo akomaka nzembo ezaka mpasi afuta studio futa nini yo soki otemi kaka bali koyemba mbaka moko nzembo bato neti ya neti nzembo ya nani ya malo omoni teke oyede moto wana te donc bafrère basala nde baevre basala baevre bavivre na baevre na bango merci wana bandeko baconseil opesi bandeko nao nangi natuna yo mosikasika parcours ya molai bon maison mère na académie so babi papa no artistiquement ezalaka nani papa na yo mpo leka na académie oyeba vi na biso ntone napesi ye mbote ve na nga de la forêt papa na yo bon nayebi te soki ozala mpo vi na biso mpe jibe alobi papa mpe na moto abota na miziki mpe aza te bana bango eza lokwa badai na piana eza lokwa bien tosengi yama oui mais alobi yango partout donc moto oyo eya na motu moto abetaka toloke onga nabota motu songolo donc eya baquestion ezoleka mosu mpe tokoya na kati so papa na oyo moto abimisa na mokili yana papa toi devant caméra towangana te nga vandi tembele ya maison mère nga vandi tembele donc so tobi lelo père na biso oyo asala biso eza oyo nansona oye wana afai na biso ayebi bafaita moko na moko ali nde moko abulaka académie ezalaki orchestre bien mais tozwaki mpenza temps mpenza te boyemba mo bozongi kina ekose ekufi mais elle aki maison mère nazwi tembele mpo nga nakuta maison mère nakuta Bill Clinton nakuta babindom nakuta JDT nakuta Cléo nakuta Flamme Kapaya kota azali na pese mbote directeur ngwashi Kapaya frère Chris papa de fait na pese mbote kota azali nakuta Mimish Bass nakuta Papi Kakol nakuta Chéri Sente donc nakuta bato tout donc vanda temps trop na bamasa wana donc père na biso za ntsone siko nde vena mokulu abi motu moko akobota moto ya misiki ya te kote yana oloba lemsu ye moto aye mokulu ye moto ayebi makambo alobi ya papa mpo soki lelo nde tovandi boso tomoni lelo bato lokola baheritier watanabe bato lokola bafere egola bato lokola bafabrigas bato lokola bapeti na ngai robine bato lokola bapeti deplique baza bana ntsoni papa souvent le maman de souvent ara moto neti ngai wana point de vue na ye papa soki tolobi lelo Joski Kiambukuta tomona nani papa lombo makadi franco soki souvent lobi bongo lem so ye mpona ye bon aza na ya bana te mpo nga nde naza neti moto lokola Gilles Kibens papa bima te tayi moto tanga bapetite tere soka batanga koma Gilles Kibens na France oli ko para stade mo para nga meme na stade ke osolo normal papa tozala yo te ngano to tambola speaking na journal lelo mutu nda tangi comme ne jaje libes tango msuba ebele là mo msute to ko mo mo to na ona libaya musique to ai parti la bonne to va ma grand continuer voilà ça me va dimande na vila ngati la bonne c'est qui la réponse merci beaucoup donc dans les galabiso bon ndeto sawa na moni to na poto yo boy na yo ke mutu moko biyo la mwana we ransone donc makambo mutu abota te pa na yo boy na yango papa ouais elle wa Joski Kiambukuta lo awona lombo to ma dilu système pour ma dilu système awona na perdre tout lombo tout ça moi mutu mo ke album ni kota et puis album ni beta kota na toma te nzembo wa te bon nga ena kotaki album à laquelle elle est na kibwisa à partir déjà temps présent siko biso beto mo kota wa manzaka donc yo kota na moto zaki liboso ezaki kibwisa après laquelle elle nga sona kota basika ba laquelle elle est interprétant mo on peut dire mais c'est na o msusu la ndimo basinga la promise mo blog msusu amike za na mo ba temps présent quand les ezala pendant ce temps là yo zaki na réserve bon nga kota maison na kuta ba guitariste belé donc ba makasi koleka o bon makasi koleka ngate mais baza ba masa beta bien mutu lokwa Flamme Kapaya déjà nga accompagnateur et na kota Polystar na poste mais étant qu'accompagnateur na remercier avec na mantoni kota zali ba respect belé étant qu'accompagnateur na beta mi solo na maison mais
en tout cas wana na remercie Ranson na remercie Flamme Kapaya baza bato mo ba changa na directive bien na beta mi solo tindi na zanga mo na polyvalent na beta na solo na beta mi solo na beta pompa na solo. Merci Musika oza reconnaissant au niveau de kono ba yamba Musika tout le monde a belé na orchestre tout ta longwe na yeba to so yo longwa yo kima na poto yo tikala que tout le monde va de la forêt ngamo image wana na mona mo vite fait chez yo tu ne vois le roi aya na poto alongwa mesika za la so di na hôtel so di wa période hôtel on a parlé relation ni wa ina vie no tsone ti ya hôtel pe na ba na kata parler papa moni wana papi gene be wana da 12 multiplié par 2 24 wana lo wana o mona ki wana banda musique ya Congo ti ba okanga wana na kata ya kasa esala mati ko ba artiste nyonso mona na poto nous allons voir dans les biens ça soit au Kima, soit au final leader, soit au Potana, soit au leader. Donc ce moment il na yaki na yaki wana nani. Et puis ma comme to solo na viona, ya on doit me rôle ba la caméra, tu sais. Au moment d'abord pour ça na PC ba merci belé vient en sonner. En tout cas na sepele na kei wana. Banda musique banda ba sera papa solo am na tout tigala mo na leader était au vendre. O mi ça va na rap, o mi ça va na porte de Champéret, leader na va hôtel là. Donc côté wana eloko wana o salama wana et puis ils ont ba kati mususu de mettre na viona so na bien le bango le mokili epandi hein côté ka tozali tozala ba bientôt garder relation ko ku fati ata on te dit mo la ndongo mata bo il faut ba histoire papi gen on dirait que ngamba mboka so bela à quoi sert te dit mo à quoi ça sert merci beaucoup aux singa suscité wala famille c'est la famille donc voilà ça côté na ma TV dans les émissions kalaté bato bébé ba benga te dit les cas de nyokomi na profiter na pesa moi non quoi les cas mais na les cas kalaté tato pe na ko leka pas grâce mbizi neto solo li na ko leka na ngai na pesa moi biographie na ngai et ça ka yo fanda bien na ndeko na pesa na plaisir comme on a vu dans de la forêt à hôtel na parler na bi ça va bon souvenir la vie na yo wala ba grand souvenir et puis na makambo mona wana artiste ga moko abenganga na ba artiste tout le monde en Paris artiste moko abenganga Jikape la Stumi champion abenganga plan musika iloko de la forêt saliwana obiki isalika bien il faut le bango un jour d'émission ngambo avant le bango mona lo bien déjà Jikape la kam mais ba benga nini Ogate ewa kotana parler de fait atuninga bi mona ba collègue na bi ba to ba prêtre na poto ba miso ba jonne l'idée papa bo mi ba te ba bomba te papa ba mise na poto ba prêtre et bi na ba mise ba prêtre na poto ba yo sala mutu to a ko grand prêtre mais to yeba ni eto na mboga wana na ni kwa kana na profiter avec ça va ça na chiba mettre chibalo chiba na peso mbote chibalo l'autre chiba mettre mo ya calme donc il dit qu'appelle la benga mais ça na bien vraiment nazo profiter remercier vena na visite wana sala bien danger sala bien surtout fanatique de maison mère ni kila pe bango batnet ba tubingo yi batnet ba tubingo yi ba kelo ngila donc alegria ba kama mutu ba kinga vento na chez yo ngabi mais aza mutu aibi souvenir mutu wana en tout cas côté via zali ba merci béni pour le bonne salamati boka usa mwana maison mère mutu maison mère ko vale mo lobi papa na yo eza we na so c'est Jacques papa na nga we na so ben na nga ya kati ça tu te givara bali amkoma wale mana profondeur de yo c'est ça yepi na tozala na kitata album na yego manzaka pesa ali puis abulum tout ça on a parlé et puis la spiritualité dans la studio on a parlé to comme on a eu projet dans mon cœur musika sika ya tu la propre question qui maté ainsi tu vas la question sur le rapport bon le maté qui est dans la communauté na bisote poto ko dans ce moment en mboka te yo artiste tu là na kati na biso lycée ba bino lycée pardon au monde les bonus à Karaleki a craché si bino mukulu au monde na musaka pa leki a craché si bien au weba donc et ça va artiste ba koli c'est ba koli bana lokola ba suraya ba koli siko buzo bana ko kanisa te ba watala bakala ba mutu ba makasi na ba réseaux sociaux ko les biso ko ba pecho boto bazaka kola miki ya wa ba imaka mais et ça la solima komona musaka afinga de la forêt komona sakara afinga mukulu so conseil ali na biti so conseil opesa mo abomuma moto mino
au bout de la vie, sur le moment où il faut bouler. Au cas où il a pour ne pas le banane, il faut aussi musica, musica longuana. Il faut que ça. Les sons devant ligner. Papa, il a ma bête. Il a ma bête. Donc, conseil que tu as dit, où est-ce qu'on a la distraction? Au moins, le 21e siècle, il y a le petit frère de la Fabrigas, il y a le bangonde bazana exemple il faut aller voir bosser babilo wana te ya omona sepela na vena nganton tous les jours ba stratégie babilo wana te côté bazali baba mikolo ba ko sa ta commerce baba mayo do kumoko olo bela violence mais so ba di sakaraso leka so sakaraso leka azolo ba makambu ezo ta ba président ni malgré ezo bien lo bakate ko sakaraso leka te na TV a lo cacher c'est JB fait le so na bakate côté papa bon baba congolais bali ko baboma moto baboma musango ozali loba musika sika bana nzambe bali baboma musango dire ati mapate ko ya tele bavena tso mapate ko ya nde ba sala mapate ko ya tele bali baboma moto eza ngo diote wa merci musika sika nasi ba mikolo ba yoka na wa conseil na o aussi wala ba fina o pe de mo même ya te musika sika studio na yo e comme na bon studio zali to compagnie ba massa baza ba boulot baza ba besoin tout ça la ba boulot na bete ba ya ba formation mo ba boulot ça qui wana ba boulot msu ya présence tout ça qui wana ba boulot msu ya moi j'ai pas vu les photos ko ça la wana shinga ya somo do sampim ensemble la PDG na PC Mbote ba boulot msu ya mama ça msu tout ça c'est ba boulot ba wana donc ba projet ça va bien. Donc tout ça, on a besoin de compagnie, on a besoin de dire là, on a besoin de musique. Merci. Dans mon épisode, on a suka, on a avancé dans la ma de denguti, na Bretini, na PC Mbote, na PC le Rich Bilon dans la secteur le monde, oncle Eric et Polo, na PC Mbote, Dada Mouchete, Fabrice Mouchete, Papi Gen mon ami. Gelo belo ko yiki lusa surtout sangana kaka usangana eliki ko kabona venanga atila bondo to koyama vie musala kitoko ngamona monyo. OK, moi staff so bon pour moi ici la meilleure fête à tout le monde. Bonne année, la sika tout va bien. Kimezala. La bonne sanité présent to bingoy la musika. La bonne sanité Gelo Ringila. La bonne sanité petit nama Azer à Versailles. La bonne santé a-t-il la bonne de Tokoyama, les grands couturiers, des fois, dans tout le côté au lati, tu as regardé tes costumes. Oh, oui, papa, Congolais est grand. On m'a dit, va venir, tu là, oh, tu es là. Parmi ces belles balades, tu vas venir, bon, on attend, on a même un mais la tanga ta comboté. Tout ça, la bonne, tu as bien, tu pour le temps, a-t-il la bonne et Baxel le mais il fallait voir a-t-il la bonne de Tokoyama. Yes, on va boire avec ça. Mais ça va me dire, les balades, tu vas boire à tes mains. Thomas Tavien na biso ezate ko latela mama wa komi mais c'est Paul Albert comment boire on voit Paul Albert ko so kufi a chate lote wana lekani et puis na bo santé mère palais kapibiata ba mote bele place azali na bo santé Sylvie Oleki na bo santé sœur na moko Lili Kaseya na kacha Corbeil et puis na bo santé petit na zère na boraki et puis na Tino Labo mokonza ya Yolo na bo santé et puis na yemo papi Gen to le la vie. En tout cas, Papi Gen Zalaka, Bengo Zalaka. Et puis, na bossanité la petite nama grâce mise la sexy. Et puis, na bossanité Esther Mputu. Na bossanité Fifi Beya, petite nama moto dans le côté nama voisin nama palais. Et puis, na bossanité ba négotu ba linga biso tout ça na biso. Donc, on doit avoir besoin de compagnie na musique na tout ça. Et puis, na bossanité apôtre Mongu, prophète Mongu na bossanité. En fait, les autres années, on a mis qui les prophètes Mongo, Bambote Belé, et puis on a besoin de maman prophétesse, maman Nana Kampala, et puis on a besoin de Wassali Tonkolo, Bolingo Zala, Banato Paris, Bolingo Zala, donc il y a maman prophétesse au manga, et puis on a besoin de Batutu, maman Nabel, et puis on a besoin de Anastasie Lombi, maman Lombi. Pour tout pas naït hein tout pas maman Lombi ba mote belé ko tazali et puis na Asaka Jeannette et Sana Saka Jeannette ba mote belé ba tout ba linga biso mikolo malamu donc tout ça. Voilà, c'était la musique sika artiste mboko yo ada play en tout cas merci à celui là kitoko enfin ça moi staff sousné za papi Gen masa ngai bana bima nouvelle alliance na pe sinon en mode est-ce que boali ba bonne année ba nouvelle alliance ouais bima nouvelle alliance
Bima Nouvelle Église, Bima Nouvelle Alliance. Bima Nouvelle Alliance, c'est comme ça, on s'est cassé tout l'équipe, voilà. On a fait si vous avez mis monter trop. La moitié comme ça, souka. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement. Quand tu as un journal, c'était désolé à London City, Massanga, et puis Global Express, Patrick Maloveni, et puis Diego Music. Et Mikolo peut d'avoir ça qui est là. Limisanga. Nous avons un générique, moi, on a bêta. Nous avons un générique, moi, je bientôt. Batutu balingangai beaucoup ta contact pour na mama banga général kizoya comme nango réveil d'esprit au sale featuring na ngana il y a un featuring de bet kana bet na chef santé on t'a beti drum mati la bonne toko ya madonza mama na générique au moins mungolelo ko ne obeta te di mola kanga jour lelo ifanga ah musiko misika yeba ki ondeni donc yango za lokola donc eza misika au moins on a dit sur ngolo bo wana bima obenga ata ya phone musika ah oyeba ke loko ngoza bon po ena si na ngoto osolo déjà kama tempo osolo na kota la mire voilà merci bon bonne chance ici.